bande ko balandi kanaki télévision pe émission sur terrain mbote na bino bozala ki ebeto bozala ka ebele pour kolanda émission sur terrain ndenge to ebisa bino to tambola kapoto e bakalolenge ni ville ya Kinshasa pourquoi pas na ba province aussi école Congo démocratique ndenge mboka ezali ko tambola mingi penza na matali sur terrain voilà toza awa na commune ya Bumbu toza na commune ya Bumbu longo na Sardou Dimbu awa te ko inspecter te ko tala misala ozo salama na commune ya Bumbu mingi penza na direction Birmanie mais na zanga mon côté naza accompagné na mokonzi ya commune ya Bumbu awa nde sikana eto kobeta masolo pe moko ko se présenter avant tout mbote papa mbote maman journaliste voilà ba deko banjo bazo anda ba yebi to zanani to termina babi mokonzi ya Bumbu na sens ni. Oui merci naza mokonzi ya Bumbu c'est-à-dire que nazali deuxième personnalité politico-administratif na kati ya commune ya Bumbu naza ko répondre na kombo ya monsieur Yves Mandika Monga Mangalibi o nazali bourgmestre adjoint na kati ya commune ya Bumbu. Voilà bandeko balandi boyoki yemoko mi présenter na yebaki kasi na ko réité na présenter ngai moko et sengela ki yemoko a se présenter na bino ba besoin na tout na commune ya Bumbu. Voilà mabele mame to beta lisolo siko ya mabele ya Bumbu. Mokonzi to monio awa na terrain bien que biso to retourner mais to kuto na terrain awa. Et sengono ezali ni komo na commune ya Bumbu boye na pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bénéficiaire ya banzela awa sika to zali na Birmanie. Ezo sala ndenge ni kota la commune oyo zali komona misande ezo sala. Oui, sentiment nanga ya liboso ezali sentiment ya esengo parce que ezo kota vraiment na droite ligne ya ba mission oyo gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka son excellence oyo apesa kingai na tango ya nomination na ngai comme bourgmestre adjoint. Alors abendaki nga matoyi alobaki na ngai ndenge na tinzio kuna na lingi na mona développement ya commune ya Bumbu et puis commune ya Bumbu elongo na makambo mingi oyo ezali kotanga ya mabe na tango ya kala yango kokota tokotaki pe na bandi ça fait au moins 4 ans donc to jouer pe na ma lobbying moko ya makasi na ba réunion tozalaki nango na niveau ya ville ya Kinshasa na niveau hôtel de ville tango bayelaki biso projet ya Chile Gelou batunaki biso ba axe ni esengelaki toyeba ko toucher na kati ya commune ya Bumbu nde to ciblaki axe ya Sosa pe axe ya Birmanie po eza ba direction ya minene oyo soki ndenge ba osala misala lelo e kosunga penza population na biso ya Bumbu par rapport ya développement nango ko balobi ki nzela yango nde esalaka développement ya mboka na banzi bomoni bino moko ndenge misala banzi déjà c'est-à-dire na mikoleko ya okomona ke même na axe oyo ekozala vraiment transformé donc yango eza esengo mingi po na ngai et que na mandat na ngai oyo naza na kati ya commune ya Bumbu comme bourgmestre adjoint pe na makasi ya Jantiningo Bilambaka tomoni penza ke Bumbu ekomi ko se transformer po ekotika na histoire ya commune ya Bumbu ata mikolo mosusu tokei bakoloba ke commune ya Bumbu etelemaki engengaki na période oyo ndeko Yves Mandika azalaki comme bourgmestre adjoint na kati ya commune ya Bumbu. Voilà esengo nanga makasi yango. Siko na terrain au procédant to betana lisona mukia vatozonga na nzela monsieur bourgmestre adjoint na terrain penza na Bumbu procédant ndenge nini pona kotala mentalité ya population na ya Bumbu. To ki ka mosika na to banana e bande na terrain au sala ndeni. Bon avant ko banda na terrain to banda na liboso ya likabotali conscientisation. Parce que dans la commune à Bumbu, nous avons un chef de quartier. Nous avons 13 quartiers. Et quand on a un chef de quartier, nous avons un chef de rue. Donc nous avons en tout cas périodiquement, c'est-à-dire mensuellement, nous avons un chef de quartier et un chef de rue. Mingi pour conscientiser bango, pour soigner na bango. Parce que avant qu'on quitte le terrain, bien sûr, ndenge mokonzi moko ya mboka na biso alekakawa oyo bobni moni pe manakimia alobaki ke le président de la République n'est pas un magicien. Seul il ne peut rien, mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Donc, eza ndenge moko pe na biso ngai moko en tant que bourgmestre adjoint à commune à Bumbu na kokarosa eloko moko te. Soki baimbo c'est-à-dire population na biso à côté de Kambangote, yango to bandara liboso na ko conscientiser population to pesa bango ma pédagogie, ma notion ya civisme de façon que tant au qui dans le terrain bango ba kenda jana na mission sensibilisation ba sensibiliser et biso to ya rapport na inspection donc nde mo na kiti sur le terrain wa na vraiment na mission inspection pour na kotala ndenge nini makamuza kotambola na kati ya commune ya Bumbu. Voilà, attente dans la population à Bumbu ça ka ndenge nini attente na yo poto ebiba Bumbu se bolinga ka bureau
au vanda kana ba bureau ta kuto a surpris au mono à la terrain pendant que nous sommes venus ya ko sala émission to kuto na terrain attendre la population dans la penza bien o te bi ke bino bo uta la bino ko uta o ti commune mususu ena commune na loto gérer moi vraiment boyo kani penza na population ezala penza ndenge ni. Non, pour votre information, ngana uta kate ngana zali mwana mabele nazali mwana ya commune ya Bumbu na vandi na venir souvenir donc pas loin d'ici quand tozali awa donc c'est-à-dire avant na kende musala na tongo na bandaka na mission itinérance yango ba population ba imboka bazobenga nga mingi bourgmestre itinérant parce que naza plus sur terrain et puis naza na politique oyo ya baloba ke politique à proximité c'est-à-dire que je suis toujours plus proche de la population. Donc badoléance aux au courant la journée tant aux dans le bureau yango sala ke avant na kende musala na tongo na bandaka na nous pour na ko se rendre compte ngai moko par rapport à ba desiderata ba difficulté aux populations na ngai ya commune na Bumbaza nango ngamo na kenda sur le terrain pour na ko palper au moins même pour exemple naza na kati ya commune na Bumbu bien sûr na direction ya Birmanie moko mona ke naza accompagner pembe nango mon ba chef du quartier bazali chef du quartier Antomba Azali na adjoint na ye ba accompagner ngapé parce que bangonde ba kopesa nga lumière na éclaircissement bangonde baza sur le terrain ba ko orienter nga ba guider mokonzi awa tozana kokoso boy awa tozana likambu boy yango esengeli bazalaka toujours pembe na biso ezaka pona bangote na ba quartier nyonso na kindaka liboso na kutana na ba chef de quartier s'il faut même na kutana na ba chef de rue pour na yeba kozala plus proche la population na ngai parce que c'est ça que la population attend. Bamona concrétisation makambo sur le terrain. Bien sûr le bureau c'est bon, ils ont une formalité administrative, mais sur le plan politique, ils ont malamu mingi tous la population na biso pour véhiculer dans nos philosophies et vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à souci aux anango pour la République démocratique du Congo en général, mais particulièrement par rapport à la commune à Bumbu pour monique commune à Bumbu ezali commune oyo ils ont bénéficié na ba acquis mingi ya chef de l'État na canal ya gouverneur de la ville son excellence Jansening Ngobila au moment que de bénéficier les lots totanga venu Birmanie mais lobby ezalaki à Sosa lobby okune ezalaki Elengesa donc vous voyez que donc par rapport à rapport tout ça la peu ça tout ça là et toucher motema ya gouverneur ya ville à matière pas ya yemoko chef de l'État au benga affectuellement Mukwantombolo Fachi Béton donc pour na toye ba penza pour vendre sa idéologie na ezali ke développement RDC et mon na période ya mandat oza ko sala et s'occuper période ya mandat ngo pe makamango silité to ko sunga pe sous makasi de façon que population za la convaincue pour na ko bakisa les mandats mususu pour être assisa misala oyo abandi. Voilà mon conduite landien na bokebi nyonso bande ko bandi bozoyo kama solo bozoyo kabino mo na matwe na bino ngana ore la tete mais c'est le bourgmestre adjoint ye monda beta bino masolo to komi sika wana masolo talinzela mentalité ya population kinoise ezaka ndenge nzela yango esalami kasi lobi ekoma poubelle voilà na komi na Bumbu ezalaka bongo tomoni na sosa pe koma nango poubelle mokonzi ya Bumbu talisa na population na ya Bumbu lolenge nye esengeli tosala basala po babatela nzela oyo ebeba te. Oui, oloko lobi ezali vraiment ya motuya maman journaliste parce que tolelaki banzela ezate ngatango na yaki na Bumbu je vous dis réellement elenge sezalaki te aso sezalaki te Birmanie pe yango bandi ko sala donc ezablo na biki ezana actif ya mandature nanga onazo ko sala o banzela yo salami mais toza ko beta 7e makasi na lobaki ya likambu ya civisme esengeli toyeba ko changer mentalité na biso to longwa na Bumbu badaze ko mona kala o Bumbu to longola yango parce que okotala d'abord biso moko ba konzi ya commune na Bumbu talaka aspect toza nango stemai c'est-à-dire que toza bato ya propriété donc esengeli penza ke ndenge biso tozali boye ezala te ke olati kitoko oza kobimisa solo kitoko sola mindele sola poto kasi oza kosipanda na esika ya bosoto wana ezali penza mabe makasi yango esengeli lolenge biso tozali esengeli mpe tocommunike yango na population na biso bayeba kolanda exemple na biso tozala lokola baexemple mpo na bango de façon que tolobi ke caniveau ezali poubelle te ntango okobwaka bosoto na poubelle na caniveau ozango lokola poubelle soki mbula ebandi ya bato babimisi matiti baye kobwaka mais bayebi te ke ntango baza kobwaka matiti wana yango tozomona barépercussion lelo mboka na biso tobandi koma na bainondation bokobwaka ake na bacollecteur ekangi bacollecteur ya minene alors mai olie elanda nzela na yango mpo terase eza mpe balabala eza balabala ya mai mais ntango bosali obstruction nango ekosala nini mai wana ebima na kati ya terase
et banda ko côté la bandeko bazana sekuna na kati ya mapango bokomona ke la semaine passée nazalaki na toujours na bibliothèque mais na sayo mais na ke kuta bilelo na bilelo bato baza kolela bato bazindi pona nini baza ko se plaindre kaka mai oyo eza kouta likolo tozali bénéficiaire bien sûr na babalabala pe na bakaniveau mais caniveau eza pe écoulement ya mai esalama mais mai ntango ezokende soki bisika esengeli ekende komibwakama na bacollecteur ya minene soki ezali bouché botala ja volume ya mai tokoyamba tozoyamba mai ya sosa toza koyamba mai elengesa toza koyamba sikoyo mai ya birmanie mais soki bacollecteur eza bouché ezali catastrophe après tokoloba o faci beton tayela biso makambo oyo o gouverneur ngobila tayela biso makambo non makambo ya biso mo tokotala yango na ndenge nini tokangi oza kobwaka bosoto tokokangata yo tokopesa yo mbano esengeli na yo mpo na kati ya baedi na kati ya mikanda ya ville ezali moto akotia bosoto esengeli d'abord kokanga ye kofuta ye lomande ya makasi de façon ke mbala nsima abandela te mpo l'état asalaka mosala na mawa te tokosala mosala na mawa te toloba teke lokola moto asali botolimi te soki tokangi oza kosala bosoto tokopesa yo mbano esengeli na yo soki okolela oleli mais so oza na souci ya population eza te mpo na moto moko population mobimba esubir baconséquence wana yango naza kosenga na bino population ya bumbu bozala miso na biso bomoni moto aza kobwaka bosoto na terrasse il faut les dénoncer parce qu'il y a des chefs de rue il y a des chefs de quartier il y a des commandants sociaux partout donc soki likambo ndenge ezali boaprendre moto wana bosignale ye toke kofuta kotika na l'état comme ça l'état ayeba kocharge na ye donc tobatela misala eza kosalama bakaniveau parce que ezali bijou. Mais c'est vous mettre na kati yo moke lelo na ville ya Kinshasa na keka bumbu za mboka ba Kongo bikoyo nyonso to boite mais batu ba koma ko se familiariser ba koma bandeko vous pensez que mutu soka moni ndeko mo ba vanda na bwaki matita ya ABC bino moi je pense que peut-être eza na politique moko tiama to loko moko to botsa le loko moko sur terrain eza la teke entre ba ka kofunda naka en tout cas na zone dimate bandeko balanje ko salama po batu ba commande famille. Moi je pense que cette politique moko en place pour batuba dénonçaka pour na battre l'anzela. En tout cas, na yebito na zo baso na zo ko sa pour moule beta to beta te. To sta la biso mo population bota na bakanivo de koma fulu. Politique moko zo senga appeler tia manandi mite moko di. Na absence na yo ton yo zala te. Ba yo bengo ba biso entre ke poto to pe salité bois kami. Normalement politique a to zo koloba na ba na loba yango liboso. To na ba chef de rue. Là, il y a un chef de rue. Donc, chef de rue, Azali, émanation, il y a bourgmestre, nous avons un chef de rue, nous avons un chef de quartier, puis nous avons un chef de rue. Donc, chef de rue, Azali, qu'on représentait Bisso directement. Donc, chef de rue, c'est un Asala Moussala. Sauf que chef de rue, c'est le chef de rue qui doit dénoncer. Pourquoi tu es chef de rue? Non, Bitumba, ça a été passé par ça pour bien la population. Quand ça les a pour bien la Bisso Moko. Kobwaka bafulu wana ekobenda maladi bangungi makambo ebele yaka na bafulu wabwaka wana yango tolobi ezali likambo ya pédagogie esengeli to éduquer population na so malamu ndako so ndakisa moni commune na Bumbu eza commune moko ezali plus proche ya centre ville so longue Bumbu akoleka ba commune beto na centre ville mais pourquoi écart ba mentalité wana esengeli to zo mentalité wana lokola Gentili Ngobila son excellence azwaki makanisa kopesa biso bato ya bwanya pe mayele to kokamba commune ya Bumbu donc ezali important population na so pe a profiter na baki wana ke bazana ba conduire baza ko se soucier pour la commune. Je vous dis que moi je suis venu parmi ba bitina pesenga il y avait le développement de la commune. Il y a l'assainissement Kinshasa Bopeto parce que yango ezali vraiment cheval de bataille nanga Kinshasa Bopeto et pour terminer nous avons le problème de sécurité. Donc esengeli penza que population na biso ya Bumbu ayeba ko sécuriser ba bien naye o eza ba bien public esengeli ko sécuriser yango to monaka sécurité likamba kuluna te même moto aza ko bwaka matiti na fulu azali kuluna contre l'état aza ko bomba mboka donc ndengolo bi mama ba chef de rue en tout cas esengeli basala musana bango et que ceux qui asali musani malamu to mona ba dénonciation il vous a la prime peut kopesa bango pour encourager bango na musala ba sala mais ce chef de garde de Gaza ko dénoncer te esengeli to longola ko longola te ko bengana penza ne sikana to pesa muto esengeli ko sala musala o akoyeba ko appuyer biso par rapport à vision oyo chef de l'état zanango ko na mboka na biso pe vision oyo son excellence monsieur le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka zanango po na ville ya Kinshasa ezala Bopeto.
Voilà, tozali koko babande ko balandi émission sur terrain de Tobet aux la commune à Bumbu pour rappel aux amis na direction à Birmanie ici quand puis misale ezali ko salema ya botoni nzela topé macadam o bana kinchisa babengaka prince ko asphalter Birmanie et kuma ko faciliter ba ibumbu na nzela ya ko kende 24 heures bandia nyonso ndenge kaka asosa isalama. Voilà, et sur le plan sécuritaire mokonzi yo za mokonzi à Bumbu. Bila ya insécurité na Bumbu otanga kipe koma ba kulu en tout cas bana mibali bana na biso ya mibali bande ko na biso baleki na biso déjà babebisi mutu na kuluna na kombe na kosa mambo ezanga tia na esika ya koluka nzela ya kotanga yo lokola papa malamu bi Bumbu eza ba commune loka ba commune nyonso te Bumbu pesa na banoko nango ya bien tande tika Bumbu ça ba système ezali alors kotala bana na yo baleki na lenge ba otambusa vie na ba yo tanke numéro 1 en tout cas au procédé rendez pour na bango tout comme poko ba bango nini bon omoni makambo ezali na deux volets. Volet liboso ezali tozo mekana no encadrer ba jeune na biso no tozo benga ba désœuvrer parce que le fait que bazo ça elo côté bazo ba désœuvrer yango yotinda bango bakende komi pesa na komela babangi na komela babombe na komela gene donc ba kolangwa bazo mene via milangwa yango tozo mekana no nzela ya ba ONG ya ba fondation komela ko réinsérer socialement ba jeune wana mais ce qui azali muto matoy mangongi. Deuxième réplique, c'est la force. La force reste à la loi. Tous allés dans la police, on a quatre commune à Bumbu, tous en a commandant Siat Nabiso, colonel Bourreau, Assamsan et Malamu. Et puis sans oublier, tous allés dans Mbata, dans l'Ikolo Kuna, les nids, Bazobenga Kalapi, les gens pires. Donc, tous en a bangopé dans la commune à Bumbu. Et pour preuve, Ngaï Moko en tant que bourgmestre, Monique tous en a rencontré un soir et ça. Tokomaki ko benga ngambo ya soko kati elenge sa commune mo rezana to benga ngo est na ipona tanga bakomba ba commune te mais bagaza ko se reconnaître to benga ngo est dernièrement bouclage me salamaki kuna parce que ba dongolo misu batanya munya mba koma ko uta na commune ona to benga ka est to benga ngo est poni kuna masa accelerateur on so na to waka na soko comme 5 heures o est kuna bandi ko beta masasi pona kolanda ba jeune ona ba kuluna mais pona ko za solution nakamati na placer point chaud moko wana na ko ya ngeba na elengesa bazobenga ngo point chaud mandika depuis point chaud mandika ekoti ekomi kaka soka likambo toki mambango na mandika donc ngambo ko na monaki colonel ya Légion Pire a doté ngai ba élément apesi ba élément na nzela ya major Betty a doté bango armement a doté bango logistique quoi de façon que bazala vraiment apte pour intervenir. Pour les Kambakouloune, comme les Kambou, il y a intervention. Avec la territoriale, c'est bon, mais avec la Légion nationale d'intervention, ce sont des terroristes. Bon, on a machette, c'est un terroriste. Ouais. On dit qu'au grand mot, les grands remèdes, il y a un monde qui est Ngaï, Nakendaki, Namonaki, colonel, il y a pire. Il y a Pessaginga élément, tout placé dans le point Chomandika. Na mon appel colonel Bourreau, tu passes par point Chomsuna, quoi, il y a ma foot à 24 wana si tu as besoin qui t'accroît total en opé ba biloko déjà réalisé pour les dirigeants na Bumbu sengé to mona ba action ozo sala pour bande ko bandi bazoyoka mais sengeli pe ba mona tobi ke mbasima to kitakoba na mokonzi bon donc voilà ba solution au tozui par rapport à makambo au etali kuluna surtout pour yango de déranger parce que c'est un fléau banango bazala lokola bazala ba envoûtement parce que ba kangié lelo le bemonaka ce sont les mêmes. Dernièrement, il n'y a même pas 3 jours, Batokanga général Yabadiabo, on a Kati à Outagana Est, à Panabiso. Bon, on a bâti, Nalniko ya Kosala, Bas filmé, on a mis des gars, on a les gens pires comme ça, bâtiment à parquet, à qui des droits, l'État, ça l'a voilà, Banda a créé déjà point chaud, on a mis balai. Si on a la penza, tempérament, climat, on a la Bumbu, combien de bon, climat à Bumbu et Kuluna et Zalaka Matakita. Autant on a un penza les bandes na Bumbu, comme ils ont parmi les cheval de bataille, tout ça qui a tout éradiqué phénomène. Mais ces derniers temps, Bazarata Mumbu les bandaka et Air Bayaka sur le rôle à Isaka Batuba Bangotonga. Mikolo Basel le roi Babandi Kozonga, mais en tout cas, la population a un apaisement parce que je suis derrière eux. Bazana grâce à la population Bumbu Yakoza na bourgmestre moko adjoint ou azali un élément un paramilitaire. Moi je suis un réserviste formé à Kibomango.
ozomona oui nga naza mwana kibomango natika makambo wana mpona baki te nasengelaki nasala nanga mambo ya politike nde natikaki mais soki lelo mpe eyindi okomona na kosimba mpe mastor na kosimba makambo mpe na kokota te kokende bitumba ndenge baza kosenga na chef de l'état que bao balingi bakende kosenrole mpona makambo ya bitumba soki age ezalaki ongomona tongo tokende tozwi mpe toke kosunga mboka na biso mpo susi na biso ya liboso ezali défense ya territoire na biso et surtout loko naza bourgmestre awa défense ya mabele na ngai ya bumbu to restaurer kimia et que population na biso bala la pongi o balabaka na français dans la quiétude. Voilà, message no compès na bakuna o bazo no pa to zonga muke na lisoyo talibanzela. Message na ba jeune no compès na ba jeune bien que misale ezate, bien que mamsu ba otanga te ba parents bazana ba problème peut-être ya finance. Message no compès na bango pa luka pe ko vanda ezaka ka te soso sala te to otanga te po komba kuna moi message mo tant qu'autorité à Bumbu. Bon message ezali ngai personnellement en tant que pratiquant makambo bonzambe na bandi na pesa pe dossier yango pa ya basali ya nzambe parce que je dis que ezali eza problème spirituel yango mona nga na za mingi na kati ya l'église na basali ya nzambe toza ko pesa bango sujet de prière pour na ba na biso wana et puis s'il faut que mona même bangunza bandeko yo bazo sambela pe na banzambe na biso ya baindo comme toza na mabela ba Kongo esengele pe ko sola bango na ba chef coutumier pe na côté bango na kati ya likambo de façon que total likambo wana soki toko combattre fléau wana na ndenge nini. Donc voilà, donc c'est un problème qui me tient vraiment à cœur. Et ça là que, en tout cas, on a la pongité pour na koluka que même à un jour, ce que na kotika commune à Bumbu mais va se souvenir que natango Yves Mandika Monga Mangali biazala qui na kati commune à Bumbu makamba kulu ne sait que le rôle est parce que à tout moment on peut m'appeler à 2h du matin. Je suis opérationnel, moi-même je descends sur le terrain. Voilà. On a reçu quelques éléments à la police au pays pour na koluka pour rétablir ordre et tranquillité dans le sika makambesa. Voilà tozongi na likambo talibanzela oto eli awa mokonza Bumbu to moni otaki ko sola na baye bazo sala musala nini yo kutali nango ba rapport ni ba pesi okoko soni bazana ngo oyo ko profiter rapidement ya kopesa pe message non rapidement te mais opesa message na baye batali ko sala musala to moni o échanger na bango nini oyo bango ba ebisio oyo da capital pour na évolution misala ndenge na ebisio maman journaliste na ki na mission inspection parce que tango mokonza mboka na gouverneur ya ville bazo ko bimisa mbongo ebele pona ko sala misala oyo ezali penza important que tout ça la rappel suivi to kotikela ba musala je suis bourgmestre pourquoi c'est parce que faut na s'assurer na suivi que misala za ko sala malamu voilà en général musala za ko kende na moi qui tok ça va c'est bon mais souci na bango ezali nini ndenge bambule za ko beta et ça la ke bazelo et on a surtout ba caniveau au salon bazo bandela musala ngo plusieurs fois monsieur balongo ba curer caniveau pour faut ba poser badal na se mais comme on a ke mbule yesusu et zipi et l'équilikolo mais je crois qu'avec le temps ceux qui va activer penza pour être tombé pe na mon période mo za ya mbula période mo pluvieuse donc c'est ça un peu le problème tout ça mais pour le reste population ça quand même conscient que Gentini Ngobilambaka a un souci à développer commune à Bumbu. Comme j'ai dit que nous sommes parmi les plus grands bénéficiaires, il y a le projet Chile Gelou, et puis nous avons plus grands bénéficiaires dans le projet à ville, notamment Avenue Elengue Sandé Domoni, son excellence gouverneur de la ville, à Betiango Dada, Tiko Kom Sango, na bypass, donc et traverser la commune de Belé, aux Kalam, aux Ngingiri, aux Makala, aux Bumbu, aux Selemba, donc en tout cas c'est une fierté parce que la commune on est commis désenclavée. Donc ils ont makambo na salamate. Je vous dis que tant on a zakendeng de lengesa, na kutiba na msusu banda bota mana ba mona mutukate. Tala mona bota en commune à 6 ans 7 ans maintenant na mona voiture. Mais ta ba fongola nzela mais c'était catastrophique hein pour voir que il y a beaucoup à faire. Ndenge mokonza mboka lobaka kuta ki mboka o ise kufa. Il a raison de dire que mboka ezaki ya kokufa. Avec les soldats sur le terrain, les warriors, sur le terrain, la jeunesse, autour la conscience pour le développement. Je crois que ceux qui ont Simbi Bisoka Makasi, la bande Benza commune à Bumbu, un jour tu peux être par rapport à travaux ça me coûte combien de temps? Dengue Solina Bango. Pour avenir ici là et comme opérationnel, ça va combien de temps? Bon, il y a encore un peu de temps. On a ça chronologie dans côté. On a des ingénieurs sur le terrain, des fois plus de lumière, mais on a des na ba la misala. Mais là sur musala ngomla été une fois que basisi ko sala ba terrasser, je crois que pour na couler macadam, c'est un petit problème pour au monde qui est déjà mabanga yangoyo, au monde qui bibende déjà va dire placer. Donc d'ici là vraiment tout comme on a fait c'est ba bonne année na bandi
toko fêter na esengo mais là comme ça nga beta c'était maman par rapport ya ba opérateur économique na biso mo ndenge ba balabala ezali ba maison ba boutique etondi bango ba plus grand pollueur ba caractère ba boutique ba to ba teka biloko bango ba so boka biloko na terrasse yango taza ko senga za ko lancer pas ya gouverneur de la ville a autorisé biso pour to banda ko percevoir taxe professionnelle annuelle et sengeli ba doit futa ka pa ko mo clinique futa ka pa coûter ville ya Kinshasa pas présente maman tous na ba syndicaliste mo wana commune Bumbu soko me dika autant ngamba pas coup donc ils a problème ils ont sensibilisé tous les opérateurs économiques soko bazama baza syndicat bango kuna ba futa ka pa coûter ata Yesu Christ masi ya mwana nzambe futa ka pa oui mais oh ya biso soko me dika ko meka ko coincer bango et comme ba procès la ba tribunal la ba parquet yango tous na bosenga ya mokonzi ville ya Kisasa na nzela ya ministère ya finance to megana ko salika mbona po yango nde ko aider biso pour le curage, tout le monde a créé l'eau à sauce à l'eau passer par la kitoko. Mais pour curer ces caniveaux, à moyen. Tu conseilles à opérateur quoi tu sais c'est va ko salater. Autant mieux biso mongo avec ba taxe va foutre biso neto sala ni ne permet de biso to curer ka caniveau te ba ko ça peut entretien ba route. To ko longo la saleté na balabala. Mais ko évacuer yango. Ça va demander des moyens. Mi tout ka ko longo le ka ko kumba yango. Mi tout ka ça demande de l'argent. Or oui, or commune à Bumbu na lo bela Bumbu toza ko bibeka na mbongo ba wenzi ya mbongo ya wenzi ya munene wenzi yo to benga wenzi ya Seremba ozali wenzi ya Bumbu wenzi ya libération yango eza parmi ba wenzi oyo eza ko sala ki commune na Bumbu et vivre mais soki ndengo ante mondi e kozala pasi mingi penza pona biso na beti c'était likambo na penza bataille la biso likambo ya taxe professionnelle annuelle ba konzo bazali ko na biso pour donc éclaircir situation de façon que chaque année opérateur économique a foutu un bénéfice que une fois. Une fois dans le mobimba, il y a une question à volonté. Félix Tshisekedi dit que nous devons avoir la culture fiscale, nous devons payer les taxes, payer les impôts. Mais désolé, nous avons dit que nous avons fait l'État, nous taxes, comme nous sommes convoqués, nous maltraiter la population. Non. Mboka ni bafuta kapako ata na poto ba mboka etambola na pack na taxe parce que basala ba richesse o droit biso za ngote voilà un peu maman voilà makadam oyo nzela yo sama ekobanda wapi ti wapi na commune ya Bomba bon biso ba Bumbu soko bi Bumbu to bika Birmanie oyo lezo sama ezo banda po to uti na landu na yo bandi landu rosuka ti landu te to koma tingirengiri ah bon to banda na Kwilu po Bumbu ba to na Kwilu possibilité zali tingirengiri Birmanie eleka mais ezako salama avec Gentini Ngobila ce sont les 12 travaux d'Hercule Gentini Ngobila bongi se lenge c'est ce que lenge sana ka continuer lenge se ko balabala bongo balabala ko la Birmanie Gentini Ngobila Mbaka ozali gouverneur de la ville il azali un homme une parole quand il dit une chose il les réalise. Et moi je crois sur la balabala parce que na dit que ndenge msezo salama d'ici là si to comme on a fait ta bonne année na bandi to ko péter bonne année awa le monde va déjà poteau les qui donc je crois que na éclairage donc c'est que ezo longa landu et mati ti ba landu tezo banda Kwilu na frontière na biso moi je parle de Bumbu donc le capé Kwilu qui kuna na njenge mais ngala zolo bela mingi Bumbu solo ya mabele na yo comme mabele ti to ko mana manifeste nde to yebi ekokota ndenge mais côté que kuna na 24 heures to benga ka libération voilà un peu vous appelez la besoin bato la circulation la police la circulation routière pour déjà so sanande ezaya ko sila boye bo comporte obanga misale salama déjà ndenga so sango boye et salama wana et comment déjà ko créer ba embouteillage on déjà ko créer sur des embouteillages bien sûr c'est bénéfique non et comme ko créer ba embouteillage vous appelez la besoin la police la circulation routière si mais oui évidemment parce que déjà moi que le fait que ba fungola so ça soko e na avenue manifeste na poko ezaka problème parce que mi tout kanyo surtout comment ko kima na nzela ya la population ba biata na tongo pe embouteillage yo sa mama casse mais oui parce que ba nyo so ta mbinza bazo ta partout nzela comment ko emprunter c'est l'avenue à Sosa nzela oyo Gentini oyo yemoko fachi béton asa libiso wana ezabo matabo kita ata un jour akei to kansaka toujours na ba venue vraiment donc voilà to komi ko koma la biso na suka bande ko balandikana ki télévision monsieur bourgmestre Yves nini oyo koka koloba globalité olobité to message no moko fort aux besoin pe oloba oyo ba ki cité na mitwa na biso o ba ça peut comme la presque à la fin de notre émission message naza nango ya makasi ezali liboso naza ko senga tozala na bolingo na kati ya commune ya Bumbu tozala na bomoko tant que tozala na bolingo tozala na bomoko tozala na bondeko les 3B et ko sala que commune à Bumbu to développer yango to longola mutema mabe
olobi bien que ezali mboka moko mingi bane Congo alors totika osala makambo ya kinzonzi ya simanda côté tozala ouvert esika ça ne va pas pe na kosenga susu mingi na bandeko na biso ya diaspora bandeko na biso baza na poto tomonaki lokola exemple bandeko na biso ya Eroga Lisungi bauti kosala don makasi ya ba bon mpona bana classe c'est ça le développement désolé avec sa bolingo bavandi na poto na diaspora na nzaka na mokonzi na bango Clara de Bruxelles atindeli biso baba oyo esalaki ke bana biso bazwango na monde bana bazoyamba baba avec émotion ngamo nazaki sur place parce que bana bayebi ndenge bana ezalaka te talaka na kati ya basiècle to sana ngoyo qui mwana vanda na mabele c'est pas bon et on te le dit que c'est important ba taxe zonga pour la taxe ezali ko permettre biso commune to financer ba projet mususu ya développement na kati ya commune na biso ya Bumbu pe na ko sukisa beauté sans que na saluer pe oyo azali boso na ngai bourgmestre ya commune ya Bumbu aussi kiwa mampunga on to ça na en bonne harmonie batande to travailler en harmonie donc sengeli pe population en exemple wana o to ça na yango pour so to simba na ndenge ya bomoko et que ça la commune na biso et que liboso poto ye a pour na Bumbu. C'est ça Bumbu, c'est Bumbu qui nous unit nous tous. Voilà. Nous ne sommes pas venus pour nous aimer, mais nous sommes venus pour travailler. Donc voilà un peu maman bana Bumbu penza bomoni mo continue na ça pour na bino donc to simba na la main dans la main ndena lo bakaka toujours plus proche de la population. Voilà, c'est ça le mot Topé Maloba ya suka ya mokonzi ya mibale ya commune ya Bumbu Yves Mandika. Alobi to simba na loboko moko to zala bomoko poto sani to tonga Bumbu kende liboso. C'est ça oyo esuki si masolo ya biso mibale to pe ya mokolo ya émission sur terrain na numéro 2 ya commune ya Bumbu bande ko balaniso bosepeli. En tout cas tokoya lisusu. To suki ate j'espère tokoya lisusu na mara mususu elongo na bourgmestre ya commune ya Bumbu toto ba bien numéro 2. Tokosola la mara maïke etali commune ya Bumbu nyoso pona koluka botomba mi ya commune ya Bumbu. Merci na président de la République ndenge akanisi commune ya Bumbu et appela maloba ya bourgmestre auti koloba ah biso pe to profiter ko pese matondi pamba te Bumbu to pe ville ya Kinshasa ezoko bakozwa ka banzela oyo ezalate. Merci na bana Bumbu nyoso bolanda biso lelo mardi en tout cas to yebi ke sur terrain ezana to kokoba to sika na Bumbu te mikolo ka to kena ba commune musu total sarabino sur terrain le lengeni ni mboka ezali kotambola pe Kinshasa ezali kotambola. Merci bien ce molinga mifika na pe Sardou Dimbu. Merci à mon docteur Benjamin Mandiango a assisté à début jusqu'à la fin. Pe na ba chef de riz oyo ba outi chef du quartier o ba tu ko assister biso na émission oyo tebi ke to kozongela rabino susu mbala ya sima. Botika koko ba kolanda manaka ya Canal Télévision la télé vérité. Bye bye.